L'Afrique du Sud. South Africa. Oh, those people yesterday they taking all the medication here in the Congo. L'Afrique du Sud. Today, South Africa. They treat us like as animals. Afrique du Sud. South Africa. Oh, Mobutu. All those Mobutu. Asutenaka Mandela na ANC. Helping Mandela and the UNC. Now, lutte contre l'apartheid. For those they call lutte contre l'apartheid. Lutte contre Peter Botha. Lutte contre Peter Botha. Afrique du Sud. South Africa. Et Bossaninos. They forget everything. Afrique du Sud. South Africa. Oyo lobby. Mobutu azwaki mbongo na biso ya ekonomi ya Congo. In the past, Mobutu using our money to help them. Pour financer ba base ya ANC na Zambie pe na Tanzanie. For financial in the Zambia and the Tanzania. Lelo Afrique du Sud. And today South Africa. Bapesi biso balobi. Merci bapesa na mwa un grand titi. They give us in the back in the bad one. Afrique du Sud. South Africa. Oh, Mandela prenaka ba valeur lokola Tshisekedi. Mandela choosing like the value like a Tshisekedi. Banane bayokisi Mandela so. Those kids, they don't give us the good thing. Na moma otozolo banabino. Ezali na likambu oyo ezo salama. Likambu yango ezo salama. Eza na mboka ya moko. Ya Tshisekedi ya Afrique du Sud. Eza na mboka ya Mandela. Likambu yango ezali likambu oyo. Soki américain moi akufi, le président des États-Unis abima à Maison Blanche quoi qu'il doit trouver solution à likambu. Mais mokonzi mboka na biso Fati aboy ko kende réunion eza na Afrique du Sud. Boya za mutu akimia kwa yebisa bango kaza mécontent. Ko sala erreur to kanga politicien mingi. Ogoya ko commissaire neti Tshisekedi ogoya ko commissaire neti Kiba Samaliba bobetela ba maboko. Le fait que babando kanga yo na kati ya 4 murs ezala na babengaka inspiration. Ozala en contact na babengi les zéros. Bongola meso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya mituel misunga oyo eyeli bino bakongole nyonso oyo bobelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soin de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso. Mpona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soin de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soin de santé na libanda ya mboka tala ndenge mutuel misunga ezwaki en charge na nyonso kobanda Kinshasa bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya mutuel misunga bino moko botala condition pardon ya kosamba kutu ezate e bongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya mutuel misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo avalaki kobela ebimaki pe emonanaki misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image
elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment ondire naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitambala na mutu moyen kutu vraiment na se maquiller ezate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité misunga mokili mobimba, mutualité misunga international. Kaka ndenge bomoni mama Colette ba soin de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali bana ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komi tungisama na yo te benga kaka mutualité misunga na numero oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa ba soin de santé à l'aisement calmement sereinement po mutualité misunga ezali wana. Tala kosamba na yo te kobanga na yo te komitungisa te luka kaka bandeko ya mutuelle misunga ezala maladi nini ovali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela. Eske na mutuelle misunga tembe ezali eza te? Eye papa maman tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino Power Buzz Car location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi okoki kokontakte bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba Bana Kinshasa tosa la confiance Naba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe Power Buzz Car eye kosilisa batrakaseri nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka nulle part ailleurs au Kokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique Mobimba kaka epa ya bandeko ya Power Buzz Car avec impact Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso Power Buzz Car le travail des professionnels que yo oui. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements.
Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de les sorties. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Congo France France.com site ya Congo Masolo à danger Masolo kitoko CongoFrance.com. Je peux remercier bandeko ya presse oyo bazalaki na biso toujours pour les serrer malgré perturbation moke kotaki bazalaki na biso kino na suka kobanana lieu de rencontre ti na point de chute basukaki wana te tokendaki na bango ti na ipekin place bakangaki mokonzi na biso le président national de l'armée des bâtisseurs tshisekediste M. Fils Mukoko. Alors pour la presse topetaki bandeko ya presse maboko. Alors sans plus tarder tokopesa maloba na les gardiens du temple de la démocratie na oyo babengi la sentinelle de la République, babengi la réserve de la République na kombo ya Monsieur Fils Mukoko Mudipanu Benoît. Era soya tebeteli maboko makasi. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Aussi porté bandeko na biso ya bacameraman po bango nde bazosala ke ABT ekoma ekende po betela bango bajournaliste na remercier bato nyonso oyo baparticipaki na manifestation oyo tosalaki mpona koloba oui à la bonne gouvernance, non na oyo babengi corruption. Na remercier bango na ndenge baparticipaki. Na remercier mpe la presse parce que bazalaki devant oyo babengi danger ndenge bayaki kointerpeller biso de manière brutale na ndenge moko lokola tobandaki kosala mobulu presse ezalaki na biso. Na yo mpe ndeko ya ABT oyo oyaki te na koyebi biso kaka ke la lutte, c'est une école. C'est-à-dire, le kolomoni ba maman veuve bakendaki bazongi na bomoi. Yo pe ozana nu faible. Luka okoma o babengi makasi. Po ete ozala kaka membre ya ba réunion ya ABTT, mais ozala pe membre ya ba action. Na bosenga bobetela ba mama veuve maboko makasi. Malgré âge na bango, bazalaki très déterminé pour la makambo etali kobo ya moyi. Lelo eza na o balobi
makambo ebele ezosalama. Okotaki boloko eza ya liboso te mpona makambo ya politike. Na boloko nyonso ya politicien babenga yango eyalaka oyo babengi komatisa dimension politique. Kosala erreur tokanga politicien mingi okoya kokomise neti Tshisekedi, okoya kokomise neti Kibasa Maliba, bobetela maboko. Le fait que babando kanga yo na kati ya 4 murs ezala na o babengaka inspiration. Ozala en contact na o babengi les zéros. Donc bato bazomona ke eza malamu mingi bakanga yanga mpona busa vérité na osenga bango bazwa yango vraiment travail mpe emploi na bango mpo bapermettre nga na koma leader. Na moment oyo tozoloba na bino ezali na likambo oyo ezosalama. Likambo yango ezosalama eza na mboka ya moko ya Tshisekedi ya Afrique du Sud, eza na mboka ya Mandela. Likambo yango ezali likambo oyo bandeko na biso baindo bakomi koboma biso bandeko na bango baindo mpona nini tokenda na mboka na bango biso tozozwa misala tozosala bakomi kopapa parmi bapays oyo eza kuna eza bapays ebele oyo babimi bavictime. Bato misu balobi na Congo tokorépondre te. Lokola bagardien du temple bakomi ebele bandeko na kasho bapesa nga kombo mo ya sika. Bomba. Kombo sika ezali les seigneurs de la rue. Les seigneurs de la rue biso toza bato ya balabala. Nakotisaki lettre et pas gouverneur l'air ka na bimi avant même na banda kozwa basoin nakotiseli lettre lokola général inspecteur ya la police général Kasongo aloba ekayebaki te namemeli epe lettre namemi pe lettre na aner yambala liboso barepondaka te. Lettre wana eza nini po tosala marche, eza marche te mais sitting ezali bokende botelemi nde liboso ya ndako moko liboso ya ambassade, sitting liboso ya ambassade ya Afrique du Sud mpona koyebisa bango makambo bozosala eza mabe ya xénophobie. Boyokisi Mandela soni mpona koyebisa bango ke oyo bozosala eza normal te. Lettre kokote ekoti lelo tovandi tomoni na internet barépondre na internet mais lettre ekotaki na bureau abete viva barépondre balobi suite na makambo ezosalama oyo esalami na Lubumbashi le msusu kanda boyebi ke bandeko na biso bakatange bazwaka mwa shosho balobi ke suite nango suite mpe lokola bazolinga bainvestir gouvernement Hôtel de Ville elobi manifestation monsieur Mukoko asengi ekoki kosalama te babengi nga lelo nakende na bureau ya gouverneur na ntina tosulu
wana natangaki yango na réseaux sociaux abete viva leo natangi nakomi awa nayoki mutu mwa abengi nga alobi c'est de la part à gouverneur toza soki tokoki komonana nayebisi ete naza na réunion ya koprépare sitting oyo ekosalama lobi vendredi na 12h alobi na nga nayebisi ye tokomonana te nayebisi nga mpo namona bino ezaka samedi ainsiste alobi oza wapi sikoyo nalobi naza na idps ya papa kibasa alobi naosala nyonso naya nabi problème eza te. Le problème qu'il y a c'est quoi? Soki américain moi akufi le président des États-Unis abima Maison Blanche pas qu'il devait trouver solution na likambo mais mokonzi mboka na biso Fati aboyi kokende réunion eza na Afrique du Sud po yaza mutu akimia po ayebisa bango kaza mécontent po investir baministre eza mabe te mais bacongolais bazokufa action tolingi tosala eza action moko humanitaire et de solidarité kolakisa bandeko na biso oyo balobi bolingo bapesi mesure wana na ntina ete baloba ke bakoinvestir gouvernement abete viva est-ce que balongi bazali awa so baza babeta mabosi eza nango bazopapa bandeko na biso nakolobele komo lelo abete oyo eza lokola oyo babengi mpe tomibengi armée de bâtisseurs tiserediste na kati ya armée soki mutu azwi masasi mpo aza faible mpo na lere misusu baposa tokotika ya koya tokomeme te biso tokotikala moke tokokende message wana eza message ya Thomas Sankara dans une lutte toza besoin na bato baza na banerf soli Afrique du Sud oyo na ntango ya kala babandeko ya kozwa baswe awa j'avais aimé que la réunion d'aujourd'hui ezala même traduit na anglais s'il y a quelqu'un oyo ayebi anglais akomata awa mpo napesa bango mpe baloba abete viva l'Afrique du Sud South Africa. oyo lobi bandeko ya kozwa baswe awa All those people yesterday they taking all the medication here in the Congo. lelo Afrique du Sud Today, South Africa, batraite biso lokola bambwa they treat us like as animal. Afrique du Sud South Africa, oyo Mobutu all those Mobutu asutenaka Mandela na ANC helping Mandela and the UNC na oyo babengi lutte contre l'apartheid for those they call lutte contre l'apartheid, lutte contre Peter Botha lutte contre Peter Botha. Afrique du Sud South Africa, ebosani nyonso they forget everything. Afrique du Sud South Africa, oyo lobi Mobutu azwaki mbongo na biso ya ekonomi ya Congo in the past, Mobutu using our money to help mpona them kofinanse babazi ya ANC na Zambie mpe na Tanzanie for financial in the Zambia and the Tanzania. lelo Afrique du Sud And today, South Africa, bapesi biso balobi merci bapesa na mbwa ingratitude they give us in the back in the bad one. Afrique du Sud South Africa, oyo Mandela apronaka bavaler lokola Tshisekedi Mandela choosing like the value like a Tshisekedi. bana ne bayokisi Mandela solo Those kids, they don't give us the good thing. sitting oyo tolingai tosala lobi All those people that we are planning to see tomorrow,
elingaki kozala na ntina ya kopesa bango message They are supposed to give them the message. ke babomi esprit oyo babengi panafricaniste. And they kill all those spirits they calling for helping. Afrique du Sud And South Africa lelo today, ebomi oyo babengi unité nationale. they kill those they call like a united. Sintingo tolingai tosala lobi The sitting while we plan to do tellement tomorrow, ke biso toza bana ya oyo babengi le père de la non-violence Etienne Tshisekedi. we are the kid of Tshisekedi. Elingai kozala neti na Nigeria te ya ba oyo balobi ba pillage. That's not supposed to be like in Nigeria. Elingai kozala oyo balobi dans la non-violence de manière pacifique. That's supposed to be the real thing to help those people. Mais les ennemis du président And the enemy of the president, bazui raison ya koloba ke il y a investiture ya gouvernement. they take a reason, they say, oh, those one is for government. Au moment où bandeko na biso baza na ba situation difficile. On the moment, how people, our friends, they are killing and they're suffering. J'informe l'opinion, UDPS viva. That's why I'm giving those message. Même ndenge balobi ke ba interdire Even they say they don't want it. l'armée de Baptiste Tshisekedi n'a reçu décision ya suka ya koyoka interdiction na bango wana ti. Army of Tshisekedi, they say they didn't hear those reasons. Tozela tokoma lobi We have to wait for tomorrow. nde tokopesa bino position We will give you guys the position. soki tokosala te lokola bango balobi tosala te If we cannot do that like the way they say, we cannot do it. to tokosala. Or we have to do it. Le problème qu'il y a c'est quoi? But the problem is, Je remercie Joris Malema, I give thanks to Juris Malema. l'un des combattants de la liberté. It's a one of combatant on the liberty. Oyo quand même ayebisi batu mwindu It's one of the people say to the ke black people, makambo bozosala and those one you are doing, eza normal te. it's not good. Mobutu na tribunal na tribunal Nations Unies And Mobutu, when they passed away, alobela Afrique du Sud has already said it for South Africa. aloba He said, lelo basali makambo abo. and today, look what they are doing. Nayebisi peuple congolais I told the Congolese people, toza peuple tosibir tobimi ba victime na Brazzaville lelo sur l'Afrique du Sud en Angola partout. we are the people, we are a victim in Angola, in the South Africa, in the Brazzaville. Soki to répondaka te If you are not answering, eza oyo babengi grandeur. because we are big more than them. Mais toza touché tozokabola pasi na bandeko And Afrique. we are suffering now, and we're sharing the suffering with the South Africa people. Na moment oyo tozali koloba And at this moment, nous avons pris le courage de dire ça. we don't have like encouragement to say it. Bino bato bozolinga tout moment oyo tozolinga tosala action mpona kosoutenir président. For those that don't want to tell us like what we have to do to give a switching of the president, Boyeba ke you have to know mokolo misusu one day bokomema ngambo. we have to take that responsibility. Bakoakize bino They will accuse you guys. ke boza oyo baresponsable ya mort d'un combattant. You have like a responsible to those people they are suffering right now. Na moment oyo And at that moment, message oyo tozali kopesa and that message we give you, nakosenga bino botelema 1 minute de silence mpona bato oyo tu bakufi na I will ask you guys to stand there for 1 moment of this silence. Merci. Thank you. omonaki nde babundaki yo moto otyaka na nga te nga makambo nalobaka eza Tshisekedi moto apesanga na mariage kaka bobundi deja ebongo na ndako ekoza ndeni na bareunion ya gouvernement mariage wana na continue kobeta se te ekosimba te
eza neti olingi osangisa lumière na molingo. Donc bato bakeka babalana na palais du peuple babundi deja naloba te vraiment nalaine esengo lelo na ndenge bokoki korépondre na réunion na biso ya abete eza chaque jeudi papa président apesi biso place awa chaque jeudi toza na réunion awa na idps kibas bato mosusu balobi na longwe idps Tshisekedi non ba idps Tshisekedi nde na mastane kibasa nde baswana Fati na président Hakim baza bana babongisa babi te tozongisa idps nde ezalaka moko toza na vision ya oyo balobi unicité ya parti. Je suis très à l'aise ndenge naza eza neti nayeka epa papa leki moto aza na ele msu balobi il faut baexplike ye nde azoya koloba babusu nakotaki kasho navo vraiment koloba makambo ebele ya kasho me nadécouvraki bandeko mpe nateyaki bango makambo ya Tshisekedi na kati ya kasho nazosenga papa na ngai ya mbala moko ye azalaki moninga na ngai ya kasho nakendaki komona ye tokutani ne tozolala tozolia lipa na kasho lere nayebisi ye makambo ya état de droit lere nayebisi ye makambo ya état de droit parlement debo efongwamai na kati ya kasho bokomona mpe mpo tozalaki na basoda ebele na kati ya kasho basi ya basoda misu bakoya mpo basoda basala ya politike nakotikele mwa maloba moke aloba kaka oyo eza kati ya motema même pendant 2 minutes 3 minutes. Bonjour à tous. Bonjour. Naserali na UDPS namoni ndeko aya na boloko akutinga na kasho na kangami 21 jours infraction na nga nini naza na mitraille na koteka mitraille na nga bibende ya mitraille bakanginga batianga na boloko premier jour deuxième jour troisième une semaine mais infraction na nga ezali nini tellement ntango bakangaki nga so moto bakangi aluka intervention nabengaki ndeko na nga aye kointervenir balobi eza trafic d'influence nde bakangi nga bakofre nga bana na nga bango oyo bakoti classe te nasali 21 jours baye kolibere ngai na 24 jours ntango bazolibere ngai natuni ma infraction na nga registre oyo bokangeli ngai eza nini ntango ate biso état de droit na kati ya kasho na se révolté nabi mais ce n'est pas possible dans 48 heures fo batina nga na parquet nazali parquet keide une semaine nakie basi réquisition na grande distance à Gombe bana création de réquisition balibere bayanga na parquet bafandeli réquisition balobi soki nguma mwana soso soki abimani na nzungu yebeki aza na mama na ye lokolanga naza na mama te na subir 24 jours nabimi mpe nafuti mbongo mpona mbitraye na nga moko bibende na nga moko nayebi te infraction inonga nasali te abana mpe fona serie nayeba likambo yanga soki bato bakolobelanga bazali soki bavoka bakozala bakota likambo na nga nasolola na bango balakisaka ete de droit et puis l'état oyo toza nango nayebi te je regrette bana nanga bango bamosusu bazoya balandi ntina boloko nayebisi opeji bana oyo ozomona oyo baza na besoin ya papa na banazalaki bana soki ozokanga lelo 14e jour bana baye 2 fois tika papa na biso rentrée scolaire yango ya préparer rentrée scolaire nayebisi mekoma ozokanganga bafasere baza ebele me nga nazobunda mpona encadre bana na nga lelo bino bazala bato bozotortire nga boyo pourquoi
Pour moi, si n'a rien à foutre, il y a coller dans le cachot. Ils ont dépensé presque $10. Entrer la porte, bon. Barrière, bon. Et comme un boy, bon. Non, bon, na bon. Si la c'est ouvert, c'est un foufoute. Et pendant ce matin, quoi, na lié, na vie, na saliboy. J'ai fait comme ça. Il y a un lobby, na coach, na IDPS, na comme membre à IDPS, comme IDPS. Viva! Kasho wana yalaki oyo na lobi la détention féconde eyalaki mpe oyo nakendaki kodécouvrir makambo ebele au moment opportun na koloba IDPS viva soki nasalaki une semaine na kati ya kasho wana na bamatériau na bandaki koteya eriskaki babukamo bona bino boye na fenêtre nabandi koloba naloba 5 minutes ya pamba baselile nyonso ezwi moto makelele baya na kasho wana eza puissance oyo babenga la puissance de la parole une semaine ya kasho wana so baza na tembe bazwanga batyangaka na kasho nakosala bango nde Tshisekedi abanda kosala soki akoti kasho abimi kasho na basoda bakomi bato ya IDPS na yango toprepare lettre ya kosenga kokutana na mokonzi ya mboka nasinyaki yango lelo tokozwa délégation ya bakomino mpe tokozwa oyo balobi délégation mpe ya bajournaliste ya liberté oyo bazwa accréditation te na palais du peuple lelo tokoma omona bato mosusu nga journaliste attaché na présidence or kokima pa me mbangu na marche ya IDPS tokozwa mpe mwa échantillon ya bato misusu oyo basumbaka toluwe bakiti oyo ya ABT bato ya molili nasengi ke nakutana na président eza délégation ya 50 personnes yango nde na osenga travail et discipline lettre wana na depuis babanda okomango ça fait déjà 3 mois nabanda kolinga batraître bakweya na ABT po tosundola bango tocontinue donc nakosenga na ozala na discipline ya makasi orespecte heure ya baréunion oyeba mpe kokotize lere baosenga mbongo ya bakiti opesa mpe baliste wana nyonso nazwaka yango natalaka kokamwa te kokokutana na mokonzi ya mboka po ekozala na telefone tokutana na cité de loya ekozala na réunion te nasinyai lettre yango lelo na ntongo ekokota lobi CG bakotika tozala na volonté toza barebele ya parti te mais eza nde na bato oyo bazoboya koyoka vérité au moment bazokommettre derrière bakomi kolinga kokomisa biso benemi ya parti natondi bino botondi mpo na réunion lelo bamama veve mama Denise bokosangana mpo na koyeba ndenge nini totombola abeti totelemi toyembi bima parti notre parti parti de la majorité, union pour la démocratie, et les progrès sociaux.
debout, combattants de l'UDPS, militants pour la démocratie, la liberté, les pouvoirs, qui sont l'émanation du peuple. Tiemba UDPS, 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 bongola meso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya mituel misunga oyo eyeli bino bakongole nyonso oyo bobelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa basoin de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso. Mpona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa basoin de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembe ezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soin de santé na libanda ya mboka tala ndenge mutuel misunga ezwaki en charge na nyonso kobanda Kinshasa bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya mutuel misunga bino moko botala condition pardon ya kosamba kutu eza te ebongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya mutuel misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo evalaki kobela ebimaki pe emonanaki misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na baimage elongi ya maladi ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment namimonaki vraiment ondire naza soki wapi baséjour na ngai banda nayaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitambala na mutu moyen kutu vraiment na se maquiller ezate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité misunga mokili mobimba mutualité misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette basoin de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali banda ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komitungisama na yo te benga kaka mutualité misunga na numero oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa basoin de santé à l'aisement calmement sereinement po mutualité misunga ezali wana tala kosamba na yo te kobanga na yo te komitungisa te luka kaka bandeko ya mutuel misunga ezala maladi nini ovali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela eske na mutuel misunga tembe ezali eza te. Eye papa mama tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa ba memelu bino bongo Power Brass Car oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino Power Brass Car location de voiture ya sika pe kitoko na prix ya malamu oyo wapi
okoki kokontakte bandeko ya Power Baska na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Soussou na www.powerbase-car.com topé na contact email contact@powerbase-car.com oza mobimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Baska oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Baska po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Baska eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Baska oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka nulle part ailleurs au kokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique mobimba kaka epa ya bandeko ya Power Baska avec impact. Power Baska musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Baska, le travail des professionnels. Que yo, oui. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de les sorties. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Congo France France.com site ya Tolo Masolo ya danger Masolo kitoko. Congo France.com